Formidable. Il y a un moment où il y a bien déjà bien. Générique. Nani na bosa iko titre nango. Abeti ngo ba couleur na biso ya bangala. So mbolo, so imbolo, so na bosa nte. Mbolo na kanga titre wana, hein? Générique ça va pas. Générique ba yete. De ba bête la rappelage générique ba yete. Tant ba style ba zaki ba. Yete vieux, poyete. Oh, c'est vrai. Ba okaza ko générique na biso ko mi asdi. Oh. Pour générique na biso na ligne. Via yete. Na ebita bongo ayete. Bonjour Paris, bonjour mon entier, bonjour ma femme, tout y a le top de Julia Bloa. Dika Ato Samsala. Abonnez-vous sur Congo Zibulami sur TV. Donc, j'ai profité à saluer la reine Omba Motema ya Maestro Katuseko. Et pourquoi pas aussi à mon vie, à mon babi, à Dadi Mavou. Merci pour les conseils. Et pourquoi pas aussi à tous mes fans qui au bazo komenangai donc au bazo s'abonner moi trop bang donc et je suis là avec Général Etumba. Bonjour Général Etumba. Bonjour. Congo Zibula. Miss TV. Zibula Miss TV. Bah comment hein? Bah meilleur vœu na batutu. Bah meilleur vœu donc il y a des mavungu vungule. Meilleur mutunanga. Ah. Ok, Général Etumba, donc, pour lui qui mis vraiment koto animation, lelo animation lelo ya Congo, au monde on est. Bon, animation ça bien. Animation pour tes côtés na ba tomso ba banda ko yemba. Ba komi ko boka animation ça la déjà likolo. Animation Congo nanu ekitate. Ezala ka ezala ezozala ezokende bien. Les autres qui bien ezaka ke bato bazo mboyer animation Congo ezaka ba leader ya ba groupe à côté biso toujours zalela po bazo koka on dirait baza na moi na golo bandeni bazo koka ko batela bato ngo bazo sala animation te voilà OK ba disque na bango avant et puis ça image ce qui est générique est raté. Nde salaka album na bango ekita eza na puissance te yango eza lokwa miroir ya album ave bima yango ba tindeka so yango esimbi te et accroché te ezala passe pour ba chanson esimba animation toujours ezali likolo et qui est bien. OK, quelle est la conséquence de départ de quoi? De Kunzardo à Latini de Wata. Départ, conséquence, c'est départ, non, il y a promotion. Promotion, ça a quitté. Promotion, ça a quitté. Voilà, vous allez y tous en avez, mais tous ça la paix, Moussala bien. On a même moral, mais côté, il y a Moussala, il y a biso, il y a musique. Les autres qui étaient n'engagés pendant la monnaie là qui côté dans l'autre fois, Nathalie qui est na TV, Alba qui est non. Il y a pour lancer la musicien promotion. Il y a ça la promotion. Il y a moko. Le musicien que veut que ça musicien donc il faut nous que ça la promotion. Je sais pas ce que ça vraiment bon mon monde de musique. Donc on est produit produit ni chose ayo. Promotion musicien ko le kande TV et non azombongo na yeke no futa pour asalela produit na yo leader promotion non. Tant album est bimaka. Première chanson zanine par exemple, to bimisa le générique. Générique wana. O tele ngombongo na TV et bandi ko leka ba registrer ba comme ba bandi ko beta. Ndenge zalaka ba bandi ko beta générique. Après tant générique e kozwa na minoko wa bato. Ndi animateur akomi ko sala na komi ko leka sikoyo ngai mutu na salelaki nasalaki ba cri wana bozo kezo beta ngai yo boaka bandi ko boaka esalaka bongo yo ko saela mise promotion comment est-ce que faire ça elanga promotion au benga mona leka na ba TV promotion sala ya générique oui wana pas so saela mbala moko ngai ponga mutu ne nazo boaka donc voilà ce qui a lobby boye leader mon côté alekela musicien te pa bandi ko lobela musicien moni Kunzardo lelo za danger ko lobela ka ye moko ngai pesu na leki na loba na part na ngaki na za danger donc na sens wana
Donc voilà, ngani to kabonaki par rapport il y a promotion, il y a ba générique ezalaki te. Ok. Tu peux vraiment mini ma solo, il y a Gros City. Hein? C'est Gros City, non? New Style. New Style plutôt. Parce que vraiment, quel est. Et là, on y est celle qui a créé New Style parce que nous avons besoin d'ambulance, nous avons besoin d'anarché, nous avons besoin de donc c'est vraiment moi groupe mob au bino je vous ai dit à la télé wata. Cette déception moi besoin qui par rapport na parce que déception moi na utolo bati. Déception moi za ni promotion zate. On a longwe. Baya pe kuna mususu munamtaza na raison na ye. Mususu ngaso basala kinga bo. Oh concert moko bo elekaki boy. Baye kwa kizenga mutu na bebisi yango. Oh nani mutu mususu ngai boye nga bafinga kinga nga basala kibo. Munamtaza na raison na ye. Yango balongolaki. Nga na milongolaki par rapport à promotion et bango pe tout ça ndeto sangani. Mais to sali New Style. Comment on a ouate parce que nous avons besoin d'un mois temps. Est-ce qu'il y a un peu brutal parce que du genre que non balba qui départ il y a arnaqué et ça qui parce que Agifal qui est en plein air. Bon on a évité on a fait autour arnaqué so yambi ngana évité ngana yeza qui pour la promotion. Bon wata brutal asa le quoi papa na ndako. Et le quoi ngasu na sali groupe nanga naza papa oyo watatambolaka na moto ndenge azaleli so oza brutal okeno na brutal so oza du ozano na du nga nde na étudia po wata bandai ozalela abandai kozala na nga bien po nga nazalaki na ye bien eyaki kaka okomaki na okomaki soki osepela te mpo na promotion et tout ça voilà nde tokabwana na ye tokabona na ye juste bongo moi tenga na finga kete ye pas finga ngate tout ça bien et tout ça apparemment on dit on a c'est le mingi parce que kenaka mingi na rambasser le bon mingi nzela azaka peut-être idole na yo oui azaba vieux biso aza vieux nga Nathalie trop ayoki epe mingi voilà, baza ba grand ba bandi avant biso c'est normal fona linga donc nalinga bango tout nalinga ye nalinga Bill Clinton nalinga Tutu Kalouj nalinga ba animateur ba sepelisanga o ba boka bien baza na télé la podium bien baza propre et tout ça voilà. Est-ce que vous avez aussi de bonnes relations avec ces oui nous avons de bonnes relations. Akenda kutu basere na longwaka pa fere bana ozane ti na palais abenganga ti na palais vanda to sola bata pe na ze pa fere to za dia na palais to sola so pa yeba concert on abiso et abambanga pe mbongo et moko to soli petit nanga courage musala et tout ça na yoka générique kitoko voilà apena bio to sola bien Bill Clinton aussi donc to za ne pe la relation est bien et ça que bango est moko boy baninga gondi matam so est mo ba petite neti Bill Clinton ye kaka oza pété mais yo kaka mais ya la kina bransara banda ka bolela ba capitaine da idéologie ou te na jet set yete muta créer oh ou te na jet set oui idéologie brassal ya brassard ou te pas nanga nga tellement nazalaki général bersa lobi nga na komi capitaine enano ya mbila ya kozala mbila pa ye ocréé alati brassard wana ye moko alobi ke Bill mutu apesanga Bill ayebaki na ye te ke brassard moko existaka ezalaka donc voilà donc ezalaki créé par Bercy idéologie na nga nalobi naza général nde babengaka nga après il y a le bin nga naza capitaine aye okima ngo na capitaine na match ya donc voilà nde ye kosala lobi Bill mutu apesanga est-ce que vous comprenez yango nalobi ke moko bavie wana bacomprenaka ke bapetit relève ezali biso mpe lobi tokocomprendre ke soki bapetit baye oyo bazobwaka koleka biso tokoloba ke bapesi ona mpena baye ko baobwaka baosala mosala me nanu baye te à part biso on va faire 3 jours te bazobwaka na bango neno wapi so bango omoni
wapi bango ba nani oyo aza na maison mère nani kombo zo omoni teke oluka kutu kombo na bien est-ce oyokaka pe bango ya te nayokaka bango na maison mère formidable ozoyoka ndenge formidable bon nayokaki kaka nzembo moko ya vie nde eza bien nani nabosaki ko titre nango abeti yango bacouleur na biso ya bangala so mbolo soki mbolo soki nabosani te mbolo nakanga titre wana générique ça va pas générique baye te nde babetelaka mpela générique baye ntango basele oyo bazalaki oye te c'est vrai baokatisa ko générique na biso ekomi ya vie po générique na biso eza na ligne te aye te nayebi te bongo aye te falaya générique na bino eza ye na ndenge baokanisa ya biso obenga onyoka moïse baseke bimisa nzela moko na vie te biso bimisaki kutu avant vie mais eloko nini ke esalaka non ebeta te mais générique koyoka ngo boye eza bien mais eloko nini esala producteur aza te to ndeni ya biso oui non ya biso déjà ebimi eza so na ba 2 semaines et demie déjà déjà so tamoni na baba okei ebeta mais promotion nde nao na Kinshasa tobandi te mpo moto oyo afutela ye biso bastudio na baclip na mamutu nano apesi biso mbongo ya promotion te nayebi ke ta mosusu aotala mpe émission oyo kala mingi te mais eza dans 2-3 jours atozwa mbongo mpo tomatraki yango musique ya lelo ya Congo est ce que ozomona yango ezokende dans le bord to ezodinda par rapport nde Kunzardo azalaki na jet set bon Kunzardo ya jet set na ya lelo amati kutu amati mais par rapport au ya moins visibilité na TV ndenge ezalelaki eza te nazanga Kunzardo na mato ya bato génération na nga na banda na bango animation baza te baza te baza ebele tozalaki na baza ebele so natangi epa fali oyo bazalaka kala baza su te na TV bo balobelaka bango te baobwaka te nga nabwaki mpe héritier napesi wata nde makambo bato to balobaka na monde ngam nasala ngo fondateur ya makambo ye yo vous avez le bel générique là-bas chez Wata mais ebeti vraiment nde esenga na générique ebeta te te ntango siko te eza nini ntango toloba makambo eza crite ya kwanga te mais promotion eloko mosusu bakosalela yango promotion te mais eyokani mais soki basalelaki yango promotion eza su na dimension ne donc et voilà promotion nde ezalaki te mais eyokana ok merci beaucoup abonnez-vous sur Congo Zibula Misu et pourquoi pas aussi à Faya Basket sur Lambo Poto et derrière caméra on a DJ Clostic donc on dit vraiment quand nous ça donc nous ça yango to bandi déjà au sala Kunzardo koyo animation le lobby que non au monde ngo eza susu ndenge ezalaki te eza toujours animation Congo ekitaka te voilà par rapport à musique ozomona ngo dinda to ezokende par rapport à c'est bon nde bozalaki liboso te eza toujours musique ezali musique ya Congo eza te fallait abimisa album eza succès biso tobimisi générique ya bato baosepela nango et topesa yango ta ezwa ata un mois te topesa yango ta ekanga nango mais déjà na babare ezobeta donc musique ya Congo eza likolo fallait abimisi yango ekangi tozela vento n'est pas bimisi yango natangelo chanson ne moko mboro soki mboro nasepelaki nango ya mpe na bato mpe basepeli na banini mais ata générique eke nango mwa mais atangeli musique ya Congo eza toujours ozalaki pa wata na be lelo komona obandi kasi bitima boye komona video moko pour batinzi yango keno ya des bêtises là-bas donc esaki ondeni take motu na kozalaka na ye bon video ya bongo ekosala motu bien te par rapport ya toza na bafamille tout ça aza na bana tout ça biso mpe toza na bana et tout ça voilà aa na bandeko ya basi bandeko ya mibali eosalaka bien te bato basali bongo vraiment désolé donc toza pena toza déci na bacomportement ya bato ozwi telefone ya moto eza déjà 3e fois déjà yo ozalaki na ye est ce que eza 3e fois eza déjà pendant 3e fois bon nayebi te nga namoni kaka wana
bien ça on a Julie Kitima yo ça on sous na Naomi ça on sous vena film qui va vaka ba mis album yo ça ouais Julie on ndenge na yo kaka me na mona te o na moni nde o donc voilà ngana ko loba ke bon et cause la paye makambo yaka et là ba tout donc voilà oui les qui voilà mais ça la biso bien te quel est beau cri oyo bombeli bana na grosse city na new style plutôt Eteko pourquoi Eteko Eteko e bon mama bal etinda ba comédie poto etinda ba musicien poto denide ba mbongo demsi lisala Eteko obi Eteko Eteko bon mama bala mais pourquoi Kunzardo toujours na ba cri na linga mo coach bêtise linga ngo trop te za bêtise te na lobi ka lisolo na betika lisolo ke Eteko e bon mama bala lelo soki mobali no za na Eteko te okima e so ozwi moto aleki ye na Eteko osani oboma libala Eteko lelo ememi bamisien mikili ememi bacomédie poto boyo oyebi yango te donc voilà na yesu na basi ya bamosoko kitoko basi ya bamosoko Eteko basi ya bamosoko donc yo linga mo bakri wana mo donc basi ya bamosoko nde sikoyo oza boye yebisanga na nde sikoyo naza boye esali nde sikoyo naza boye esali kati oza mosoko donc basi ya bamosoko basi oyo systématique on a dit que là donc bakri au place bala baza faute te faute oyebisaka ke bozalaka good taka nde oza siko oza good donc voilà donc mosoko yango na ngai napesaka message oyo fo esala bato bien et tout ça biso toza na éducateur en masse donc jamais tokosala eloko moko boye ebebisa lobi non tosalaka kama makambo oyo lobi esala bato bien donc basi ya bamosoko ça veut dire nazovaloriser basi oyo baza na taille ya bien et tout ça nazoyebisa bato toujours totraite bacorps mpo corps ezala bien mpo nzambe alobi na biso tomultiplie nani oui tokomultiplie moto fois traité corps mpo Eteko na ye ezala bien donc fo toyebikaka me nakoyediki yango te kobosongo bakisa bokoko mpo nde naolobaka ke ya Eteko boma mabala Eteko etinda banoko tout ça na sens wana nazoloba donc voilà sans plus tarder na otolano na benzi obi le 14 février obomela biso générique moko oui j'aime comme on j'aime ezaka na kati ya groupe na bino eza na new style te yango dia na sala ngo avant new style parce que tant nango ekoki bato ba na besoin ba le 14 février ti bato bazo fêter nga na fêter te nazo yeba ndeni na sala clip nazo yeba ndeni na sala ba dédicace nazo yeba ndeni na buakela po eza première eloko na nga na sala ngo nga moko ni new style ni frère ni héritier donc na chepena na date wana po bat bayeba le 14 février. Pourquoi pas voir qu'on a décembre? Non, décembre déjà na boke to boke li bango trop c'est trop. Trop c'est trop. OK. Donc ce que j'aime na lingi ezala na bambrayement ya décembre te. Ezala pena que janvier si ba le 20, le 25 na lancer pour le 14 février bat babina. Et pourquoi trop c'est trop? Parce que vous avez une grosse city. Trop c'est trop yo na zibulani nyo soki omoni makambo eleki trop c'est trop. Okite. Donc il y a trop c'est trop. To ça que pas wa te simbagi te. Mama makambo kaka ebele ya vie trop c'est trop. Donc voilà, ba comprendre déjà. Donc dans le sens que trop c'est trop kaka. Voilà. OK, est-ce que le lot général et Tumba pas vendre le lot ça la orchestre na yemo boye le budget privé zali budget set zali nde ba latini de wat ezalaka avant ça pena mwani ouais ezala calcul ya mututu na vie
moto aza na kibokonzi oyo asantakaki aza na kibokonzi un jour abulaka ke nasala groupe na ngai nasala eloko na ngai moko boye po et tout ça donc calcul wana eza mais nzambe lobi eza ya nzambe tozaka na se ya makolo ya nzambe mpona koluka ke nzambe akokisa oyo atia kati na biso voilà oyo atia kati na ngai lobi ezala calcul ya motu tu oyo aza na pouvoir ya kozala mokonzi lobi po bato mosusu bazalaka aza na ye bongo mais abulaka ta sala orchestre mabetaka ti asisa carrière na ye to obi nabi bato mosusu mpe ezalaka nango aza na ye musicien mais abulaka te asala orchestre na ye moko kasi yango nalobi ti bato babulaka bongo te ke abetaka o asala orchestre kasi oyo baza na eloko wana te ete ngai naa na plan wana naa na plan kibokonzi ezali nayebi ke un jour soki nasali yanga nakokamba bato bozala bien po tokambi déjà baplace oyo toleki tokambi bato tozali baanimateur titulaire ata nakuti bato 10 nozalaka titulaire mpo niveau ya boulot na opesa ekozala très élevé donc so leader atali kaka atala noko funa tieka azala mokonzi akonza nyonso wana na baplace tu natamboli nakuti bato napesi mpe makambo batienga mpe mokonzi selon mpe bamakambo na ngai baspiritas na ngai kosambela badimension na ngai namonaka ke o naa nango un jour mpe il faut nasala eloko na ngai nazala lokwa bato misusu donc voilà parmi baorchestre oyo oleki orchestre nini mpena oyo emarkaki opanda ntango ozalaki kuna parmi ntango banda opana baorchestre na bango jet set oyo mpena so batieli kuda azopake na ye azonga jet azonga abomi bagrosi ti abomi bamanini wana il faut kosola eza masolo eza vie lobi eza ya nzambe lobi soki nzambe abimisi puissance ya bongo acreye so idée ya bongo eye ezala na volonté na biso te ezala na volonté ya nzambe na kolo groupe voilà. Est-ce que vous avez aussi les bonnes relations avec Pierre Egola? Bien, très bien. Vous avez un rappel moi solo? Oui, moi on a bien cahier, vous saviez tout ça. Mais moi kala, tu bien na kala. Tu bien na ba série ba kanga Bercy na bien cahier. Voilà, ba série ba kanga Bercy ça la accident. Oh, mutakufaka na bien cahier. Tango Bercy za na sika passe. Na bien cahier vient ngati. Mais bandaka wana tisiko. On a gros city, bon ça peut recrutement, que vous en avez recrutement, bah tout, mutu alinga travailler na biso comme bureau, danseuse, et nini, tout ça, tout. On a président Zate. Président Zate, biso tout leader et tout ça, voilà. Biso tout au Kamba. Nous talinga Zouabino, na gros city, il y a raison d'abonner place besoin répéter par rapport à nous. Ce moto alingi la région de Ville. Numéro, comment, tout ça. Chaque jeudi, on a béni les visionnaires. Et quand on a un centre d'accueil à Kimbangiste, na Sayo, on a sur Sayo, donc, so commis on a, tout le monde béni les visionnaires, car on a smogé à la Rawana. Et il y a donc, au coup, on a un numéro. Que Chalia Bapé s'appelle numéro Yanga plus 243 89 71 29 373 plus 243 89 71 29 373 donc voilà au Bengibiso voilà au Lingipo Manager le 14 février au Bengi donc voilà. Ok, merci beaucoup. Abonnez-vous sur Congo Zibolami sur TV. Donc, Babibo s'abonne, moi trop. Mon boss, la reine, mon thème, maestro, Katuseko. Vous avez vraiment dans souka ya émission na biso mo bamoto na batutu balanzio, bapatutu balinga bamona rayo bazara nayo bambote na. Apesi mbote na Spice Boy, Elvis Spice Obama. Masana ngai ya kalakala Dodi Baraka. Gege Nzeta Malili na pesi mbote lisusu na Emebi Dosha autoroute ya Willy Moucheni Koda Mboka na pesi mbote na Dem Silisala Gloire Luboya
Nani lisusu Yannick Kayenga invisible monnaie donc Chico Baga donc bato tout balingaka Kunzardo na bossa inte la fouine nzambe ya ballon donc base Kingakati chez Aaron awa place pena ba chikata ba nini makambo ezali donc bato tout balingaka Kunzardo trop c'est trop yango na bo s'abonner trop chez Ndombolino bo beta ngona ba fête donc et tout ça bobina basi ba mosoko bobina ba eteko bobina ba lembola bobina donc batiti donc ba mosoko mais toyika ba mosoko mais toyoki ba eteko toyika ba eteko mais toyoki ba crime mususu te ba crime mususu ezaka on a ba s'abonner ba yo yango basi ba mosoko kitoko bazalaka goût bazalaka goût basi ba mosoko kitoko te yokalale junior osoyo emebi dosha autoroute basi ba mosoko bino bango ok merci beaucoup abonnez-vous sur Congo Zibulami sur TV je vous aime trop donc DJ Clotis moi biso boka to ganga te oui na yo kaka na wana pesa on kanjozo li lobala yo mais ça kati abonnez-vous sur Congo Zibulami sur TV donc je vous aime beaucoup DJ Clotis babi derrière caméra et pourquoi pas aussi mon boss babi la reine Nomba motema ya Maestro Katuseko et pourquoi pas aussi à mon vie à mon babi Benzu Benzema donc garçon vitaminé pourquoi pas aussi à René Abir mon cordon donc je vous aime beaucoup bisous bye 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 Tarolilo merci